mingi lokola mitu bakotisa bango na mitu bayela biso christianisme nde mindele balobake mokoko eza bondoki yango efali ke na basoi-disant baintellectuel ya lelo oyo mindele baforme nde bango nde bakoma koloba ete baevre d'art oyo bakoko bilembo bakoko basala oyo batongela yango oyo basala société na bango eza bondoki nzoka nde moyindo ayebi mpenza te spiritualité eza nini mpe ntango nini moto asali eloko atiki eloko wana eza koreflete nini ezali kolakisa nini epai ya moto moyindo ayebi yango te yango moni biso toyaki na bandeko awa tokoka kotala biloko oyo bakoko na biso basala po ete tozala na communion na boyokani ya malonga na bango bakoko po ete biso tozali baye tosimbi bonzambe ya bayindo baye tozomona mosika nini oyo esalaka na kati ya moto moni ndeko journaliste elomona ngana loba na yo soki moto ayoki nzala akosenga na nzambe mpona nzambe asunga ye mpona nzala esila kasi eloko makasi oyo moto azalaka na yango ezali ke esengeli aluka eloko ya kolamba soki alie mpe nzala esili soki nzambe esili olia azongisa matondo na eloko wana oyo alambaki ozongisaka matondo epai ya nzambe lobake nzambe asala soki matembele matembele soki ndunda ndunda soki madesu madesu ntango yo ole madesu nde ole nzambe nde nzambe okola koti na kati ya libumu na yo nde akosilisela yo nzambe mundele asali biloko oyo asali soki tozongi na biloko oyo mindele balobaka soi-disant basala parce mingi mpena mindele basali na bango te zozi ndeti telefone mindele asali na te mais bango balitiaka basepretendaka te bango basala telefone biso tozongi na telefone komoni te telefone ya ebandeli ndenge yango ezalaki ezali te oyo lelo basali bandeli oyo tomoni na bantoye tomoni na bamarke ebele mais na ebandeli ezalaka biso telefone ya monene mais telefone wana monene bango bazalaka na yango lokola moto wana oyo asalaka telefone wana na viboye aza te akufa atiki ekeko wana ya telefone baoyo bayesima bazwi mayele na telefone oyo moto wana asali nini atiki nde esika bango bazwi mayele mpona basala développement ya telefone to basala évolution ya telefone nde yango mpe eza bongo epai na biso bayembi bakoko baye batiki bilembo ntango moto asali eloko na ye eki atiki eloko wana lokola eloko wana yango asala yango ezalaki na makanisi na ye ntango abandi kosala yango azozwa makanisi na ye azokotisa yango na kati ya eloko wana makanisi nde yango molimo makanisi nde yango ntango moto asika biloko azozwa makanisi wana azokotisa yango na kati ya eloko wana azozwa molimo na ye ya créativité oyo ya eloko wana azotika yango na kati nde nsima kotika yango na kati mokolo ndeko wana kozala te eloko oyo atikaki wana soki yo moto oyo osalaka meme mosala wana oyo azali kosala oleki esika wana ekozala na koyokana na yo esprit na ye ekoya kokota epai na mpona yo osala nini odeveloppe eloko wana davantage de osala révolution na yango esaliki mindele basali baévolution na basystème na bango na création na bango par rapport biso bayindo ndenge bakoko batika kwanga ndenge bakoko batika biloko nyonso na ebale lokola contact na biso ezalaka mpenza te na biloko wana mwa epesala baévolution na yango eza te nde yango monike biso bangunda lokola mokila molimo lokola fumokima na balongo na bakoko bapesi biso mayele wana toya bisika oyo mpona kobimisa yango liboso ya bayindo banso mingi mpena bayelo batangaka mingi elingo baki bateknicien bayo bakomaka meme baya kovisite oyo po ete biloko oyo ezala na contact na yango bomona te ndenge bomoneli yango bomi ezali na milimo na yango na kati na yango eza na milimo na yango na kati na yango ndakisi ete komona tomonaki kuna etikwana ezalaki ozala soki moto asali mabe eke balie na ekeko wana kwa bayebi te moto wana asali mabe afandaka wapi balobi kolandela maye oyo esalami doki soki ayebaki balobi soki balobi esili babeti kaka sete na kati ya ekeko wana ekeyi kobeta moto wana asalaki acte wana soki akobeta soki akosala ingoloba nini
ekeko mobimba wana ezalaki na esprit na kati ntango babelge baye bazwi ekeko wana bakenda lelo ekeko wana ezalaki ezonga sikoyo bajuge na biso ifale bayaka kosala koyaka tout epai ekeko wana mpona ekeko wana elivre bango basekret sagesse wana mpona koyeba ndenge nini ya kosala donc biloko wana nyonso biloko wana moko mpe kaka na eleko tookóma mundele baprévenaki koyeba ete eza na mokolo oyo bango baokóma na suka ndenge mpe babotamaki bakolaki mpe baokóma na suka même système na bango nde balobaki ete ntango tookóma na suka bokomona boye bokomona boye bokomona boye lelo oyo bato bamoni ke mpasi mikakatano ekoti na kati ya mokili bango epai ya bato epai ya bayindo bayebi ke fin du monde tolingi tokufa mpona yesu aya kosala nini kozwa biso nto mundele aprévenaki kokoma yango mpo ete ayebaki un jour suka na ye ekozala ntango suka nini ekozala tokomona bilembo boye yango omoni esika nalobi ete bandeko mémoire na bango bongo na bango ezala ya kofungwama mpona bacomprendre makambo oyo tokoloba awa me batia te na makanisi na bango oyo tokoloba awa eza kindoki oyo tokoloba eza boye parce que eloko ezokanga biso bayindo yango wana moyindo alobaka kindoki me ayebi mpe kindoki yango te moyindo alobaka kisi me ayebi mpe kisi yango te moyindo alobaka badiabulu me ayebi mpe badiabulu yango te tata mokeli ndeko ndombeli ndeko mapa tata mokeli akoki jamais kosala mokili atiaka milimo moko boye ebangisaka bato mpe atiaka milimo moko elokaka bato tata oyo akeli mokili oyo akoki jamais kokela eloko wana atindaki bato na kati ya mokili ya mosuni mpo ete bato bazala baartisan na kati ya mokili yango ndenge moko baange bayaka kokela mokili donc ange azali artisan oyo tata mokili atindaki mpona atonga mokili ya mosuni biso mpe bato toyaki na kati ya mokili mpo ete tata mokili atindaki biso mpo atotonga mokili ya mosuni me akoki kotia bato te to banyama te oyo ekobangisama bato me atie kaka mibeko koloba ete esengi na oyo yoka na malonga na baye nyonso baye kotonga mokili parceke bango mpe bazali na ntina na kati ya mokili nde ntina na yango tolobi ete tokomeka kosolola na bandeko baye oyo bakokomprendre biso baye oyo bakolongola makanisi na bango na parti par là mpona topesa nzela tobotamaka ndeko ndombeli kobotama na biso toutaka na mokili ya molimo yango toyaka nauta koloba na baemission euti koleka ete moto ntango ayaka kobotama moto nano azali molimo moto aza molimo molimo nyonso eza na kati ya mokili kolongola te meme ya soso meme ya mpesi meme ya ngungi meme ya tukoloba ya ndinzi nyonso euti epai ya tata mokili molimo na molimo ezoya kokokisa etinda na ye na mosuni kolandela etinda oyo tata mokili atindeli pesa azokokisaki pesi na ye bato bazokokisaki bato na bango nzete ya manga ya pondu ya nyonso ezokokisaki espèce na ye yango toyaka na kata mokili na kata mokili lokola tobotami eloko ebotamaka ndeko ndombele ezalaka musuni kasi ezalaka molimo te moni molimo tokolobela yango te ebotami po ete esika molimo ebotama biso na bino tozalaka te wana tata mokeli nde akoloba na mama mokeli badoki ngoloba ke baesprit oyo ebotaki milimo nde yango mte koloba me ntango biso tobotamaka lokola tozobota bana na biso nde tokoyeba mokolo mwana oyo asala nini abotamaki nde esika oyo tolobi ete musuni nde ebotamaka kasi molimo te moni musuni yango ezali elamba ezali enveloppe oyo molimo yaka kosala nini kolata me molimo nde ye moto aza na mission oyo batindeli ye asala na kati ya elamba wana akolata elamba mpo ete elamba ezali esalelo na ye donc ngobake soki ngunza manoko alati elamba oyo ngunza manoko alati eza mpo ete bandeko balandi bamoni ete ngunza mpe asala ye nini alataki elamba me elamba te moto ekolobela na bato ke ye nde ngunza te ngunza ezali nzoto nzoto mpe ezali ngunza te me ngunza ezali molimo omoni donc ntango toyaka kolata nzoto ya mosuni toyaka nde kolata nzoto mpo ete na kati ya nzoto ya mosuni bisalelo oyo ekotinda ngai naloba bato bayoka oyo ekotinda bato baloba ngai mpe nayoka oyo ekotinda namona ndenge mpe bato bazomona ngai nde yango ekosala ke moto na kati ya mokili so abanakisi oyo koevre mpo ete akokisa mission mosala oyo tata mokili atindelaki ye na kati ya mokili nde ntango sikoyo moto awa bana kokokisa tata mokili tu ezali kalikile do nyonso ezali kalikile akotinda molimo na esika songolo esika wana atindi mai mupepe zamba mabele ekobalana na molimo na ye donc akoki jamais kotinda molimo moko oyo esengeli ya kobotama na Congo mpo na ekokisa na Congo atinda na Angola ekotikala jamais kosama tout epai ya tata mokili ezali kalikile soko oketufe obotami na poto eza na tina soko luki tina na yo okozoya mpe biyano nango
mais lokola na kata mokili toyebaka ete tozali ndenge bateya epai bamindele na mokili ete bayindo bazali bapassager nde yango ezosala ete bayindo baokoka te kopusa makanisi na bango bayeba ete eleko nini tokomi mpe nabotamaki mpo na nini mpe mpo na nini tokufaka na kati wana yango eboti kobanga bato bakoma kobanga liwa parce que eza na molimo moko eyaka ekufaka esekwaka nde ye mutu amemaka mpasi donc tout biloko wana nyonso bafiction wana nyonso mundele atieli biso na tout autour ya bayindo po ete yango mutu ekoma kobangisa bayindo bazoyeba te toyaka mpo na nini tosalaka nini na mokili tokufaka mpo na nini toyaka mpo na nini tosalaka nini na mokili tokufaka mpo na nini te toyaka na mokili mpo na tokokisa etinda oyo tata mokili atindelaki biso mission oyo tata mokili apesi yo nde na kati ya mokili oyo okoya kolia ezali kaka mpo na epesa baorgani na yo évolution po ete eteni na eteni ya nzoto na yo ya mosuni ebalana na eteni ya molimo mpo na okokisa ndakisa soki oza mwana moke eke molimo elataki nzoto wana ya mwana moke mwana moke alobaka te mwana moke akosimba te mwana moke akotambola te esengeli molimo oyo eza na kati ya nzoto etikela nzoto tango po ete nzoto wana esala nini ekola soki nzoto wana ekoli nde molimo akobanda kosala mosala na ye ekofanda molimo wana kati na nzoto mosuni degré oyo molimo yelaka ndeko ndombele nde pasi na biso bangunza toza nango yango wana molimo nyonso azalaka avibraka donc so na bi kovibre molimo nyonso ezalaka na nguya molimo nyonso tolongoli te ezalaka na nguya me mosuni oyo molimo akoya kolata nde ekomisaka molimo kilo nde ekomisaka molimo kilo ya mosuni wana soki molimo aye kolata mosuni oyo ezali pepele ye molimo nde moto akosala nini akokumba mosuni wana me soki molimo aye kokuta mosuni eza na kilo mosuni ekolinga yo ekumba nani molimo nde yango esalisaka bato mabaku ya komoni te aye na kati ya mokili azokokisa posa ya ye ya mosuni me azokokisa posa ya molimo eyaki te yango esalaka moto akende na suka te akokisa te mission oyo tata mokili asali nini atindi ye nde esika mbebe ezalaka kofanda na kati ya mokili ya mosuni okofanda koevre mpo na mosala na yo oyo tata mokili atindaki yo nde yango esali ke na kati ya misala nde eboti badomene ebele mai nazoloba eza mai oyo namoni lelo te eza mai nazoloba eza mai ya bakoko uta bakoko na biso parce que bakoko na biso bokotala yango ntango tokendaki na mise bokomona bakoko na biso ntango bayaki na kati ya mokili basalaki misala kolandela badomene nyonso bango bakutaki na kati ya mokili kolandela poso oyo bazalaki na yango yango basalaki tata mokili mpe atindelaki bango milimo wana mpo na posa wana ya misuni ezalaki na yango baya kokokisa bakoko basala bakongo bakoko basala makonga bakoko basala macheti bakoko basala banzungu bakoko basala bilamba bakoko basala bapesa me lolenge ya kofanda na kati ya libota bakoko basala nyonso na bango vi na bango nyonso na kati ya mokili ezalaki na forme oyo bango balingelaki ezala kasi eloko moko molimo ye elaki nzoto mosuni esali evivre na kati ya mosuni nzoka mosuni eza na batemps parce que eloko basali eza na badele nango eza na ebandeli eza na bokoli eza na bosukisi ya mosuni eza kokufa donc nzoto ekoli makasi ya kosala lisusu esali nini eza te esengi nzoto wana esala nini ekufa nde kokufa ya nzoto wana bazwi nzoto yango oyo elataki molimo bakei na yango sikoyo esika songolo batie yango mosala oyo mutu wana asalaki etikali grave epai ya bato etikali grave epai ya bato nakozonga na génération tozali mpona bato basusola malamu ndeko oyo asalaki telefone na banzi telefone ya liboso mutu asalango aza te akufa deja kala sikoyo telefone eza koevre ti lelo omoni soki totali telefone toraisonne mutu ya liboso premier créateur ya telefone toraisonne mbala moko mais ntango ye asali telefone atiki baye oyo bakoya mpona kokolisa evre oyo mutu wana asalaki epa na bango exemple ekozala ya mutu wana bazwi nanu eloko oyo ye asalaki lokola asalaki eloko donc yango sala eutaki na makanisi nde mutu ekopuse yo osala eloko wana ntango osali eloko wana elingi oloba ke ozwi makanisi na yo oyo ezalaki molimo oyo ezalaka spirituel parce que makanisi ya mutu amonaka yango te eloko emonanaka te nde yango ezali molimo makanisi oyo ezalaki komonana te ozwi yango
tiengo na kati ya eloko oyo emonani directement bayebi ete ndeko mampa azalaki na likanisi osala nini telefone. Donc bake likanisi ya telefone ekoti na kati ya nini ekoti na kati ya eloko oyo osali. Telefone azwi molimo. Ozo na telefone azwi molimo ndenge yo pe mama na yo na papa na yo basalaki nzota musuni. Tata mokela azwi molimo saini akotisi otelemi obani kotambola. Yo pe na tour na yo ko pe yo ozali elingi ni ya tata mokeli seko ko tata mokela azali mokeli yo po kozala nani mokeli. Yo siko osali telefone ozwi pe ayo molimo matière na yo tata mokela pesa ki okela otio na kata telefone ebani kosala. Yo ba ke telefone eza na esprit. Muto akoya lobi azana posa sur améliorer téléphone wana pona lele ko ba Android akoyiba ka likanisi ezalaki na kati ya telefone ya nani oyo salaki akozaka likanisi wana nde améliorer bosona na mala nde yango esalike kokwa liboso aboti banani aboti bana wana pe bakoli basaini babali ba mpe basaini baboti bana pe basali ni bakoli ba mpe basaini baboti e ko sala ke mwana oyo azwi elongi ya oyo wana kuna azwi elongi ya oyo wana kuna azwi elongi ya oyo. Siko na chaque bana ne ba okine kobota papa na papa azopesa énergie na ye na lolenge na ye pa ya mwana wana aozwa likanisi ute pa ya nani epa ya papa na ye. Otali mwana bo elongi ya tata, otali mwana bo elongi ya mama, otali mwana bo basangisa ba mobi bale babima ndenge moko wana epa ya tata mokeli ezosalamela bongo epa ya batu pe ntango batu bazokela pe oyo bango bazali soki akeli lelo oyo mbuta lumumba aza te na physique mbuta lumumba aza te mais soki toluka mbuta lumumba tozwa ye wapi na bana na ye parce que atia énergie na ye pa nani epa ya bana moni. Donc lelo oyo mutu asala telefone aza te mais soki toluka mutu asala telefone tokomona na biloko oyo asalaki. Donc ngo bake telefone wana eza ye mutu wana soki okoti na kosala etidi ya telefone wana ndo kosala pe batelefone susu. Bozola na malamu ndeko ndombele nde kosala boye bakoko na biso biloko nyonso bango bazali kosala bazali pe kotia makanisi na bango na kati ya biloko wana baki ete ntango osala eloko makanisi na yo nde mutu etindaki osala eloko wana ndenge kaka azokende kosala eloko wana ndenge azozwa makanisi na ye azotransmettre ngo na kati ya eloko soki atransmettre atiki eloko yango lobi kuna ya zongine na mokila molimo bino batu boye kosala kokontinue evre eloko oyo bomonaki mutu wana asalaki kokende kaka kotalaka eloko wana kopesa yango valeur na yango parce que ozopesa valeur na yango te mopesa valeur ya mutu oyo asalaki yango directement mutu wana lokola azongaki na mokila molimo akendaki kokoma nzambe ya eloko oyo asalaki. Tuzoloba malamu nzambe ya eloko ya salaki pamba te tobota makambana ya nzambe. Dongolo baketa ngobota mi mwana ya nzambe okomi nzambe. Eloko yo poko okela okoizala pene nango pona kobatela ka eloko wana. Nde yango yeko sala ke ndeko wana tango azongi na mokila molimo atiki eloko na ye oyo ya salaki. Bozwi pe nzoto na ye bokeyi kotia yango esika moko. Lokola ezali nzoto oyo molimo oyo tata mokela atindaki molimo wana ekelaki molimo wana esalaki molimo wana elakisaki tina na yango na kati ya mokili eke nzoto wana etikali nzoto wana ekomi sikoyo elamba oyo chaque fois ekomanda kovibre na mosala oyo ndeko wana asalelaki nde bazwi nzoto wana baluki esika ya kotia yango batie protéger parce que nyonso ezosalama na mokili ndeko mapa ndeko ndombele eute pa na biso bayindo mundela ko enseigner biso na eloko te parce que mundele tango aye sika awa na kati ya royaume ngipiti na Egypte nde akuta makambo wana nyonso ba grec mutu bazwa makambo wana ba mema yango kuna ekoma comme si bango nini bayi kotangisa mokili parce que bato bakakolanga iteke kosala memi nini koambome eute na Egypte bato bakakolanga mote siko soki de ne ba Egypte bakoma itina ni fois koambome bazali koambome pour nani parce que bayebaki valeur ya nzota musuni bayebaki valeur ya mutu yango bamanaki koambome bo soki bayebaki siko valeur ya nzota musuni
et que bazali ko mbomé c'est que bazali na esika o bazali ko tia ba konzi Très bien. c'est que bazali na esika ko tia bazali ko tia ba on esika ko batela mapona nini parce que baye bayike lokolo ezalaki musuni oyo mokonzi wana ya nguya salaki atikaki pe bilembo na ya nguya na kati ya musuni wana soki ngai naza na problème koko sosongolo nakeye esika elembo wana ezali nde nakozwa oyo ye asala nini atikaki comme vibration na ngai po ete ngai mpe na renie ndenge ye arenyaki moni mundele ntango aye akomisa ongi fétiche mais ye moko na kati na nsima osala nini azosalela yango moni aye alobi na biso te lese elembo materiele yango omoni te ndenge eza boye motu soki akufa asali nini akei nde esali ke toyini na butu ntango oloti ndeko na azonga aye na ndoto omona ngo ndoki omona ngo esprit de mort omona ngo mabe okimimautie pa ya paster atialo nde soki otombe mabe pa ya sango wana aremake ke ndeko wana seka aza libre na mokili ya molimo sango azwani na basheni na ye ntina cimetiere esika oyo bakendeko akangi ye lisusu mpo na ndeko wana asala nini amonana te parce que biso batangisi bayindo balumina baoki laisser les morts enterrer mon ndeko ndombele soki lelo memi bayindo tozonyokama parce que toza na problème spirituel bandeko bazonga na mokili ya molimo baza na difficulté ya koya kovisite biso mpo na bapesa biso impulsion toluka koyeba bosomi na biso nini tokosala mpona tolongola Congo mpe Afrique na difficulté nde kolala na kolamuka bato bazokobaka okende kolalisa bayindo pongi nde yango wana ezosala ete esika ndeko na oyo bakunda ye yeba eke ndeko oyo azalaki cher mpo na ngai azalaki motuya mpo na ngai asunga ngai ayeda ngai ntango azalaka na mosuni moni wana azalaki na miso mibale azomona nde tozomona awa me azokoka komona meme na nsima amiri te mais lelo oyo akei na mokili ya molimo akomi komona deux faces aomona à la fois mokili ya molimo à la fois mokili ya mosuni na bandi ndeko wana so oza na contact na ye akosunga koleka ko ntango oyo azalaki vivant moni nde yango esalaki mundele asalaki baeffort akabola biso na baye oyo basala nini bazonga na mokili ya molimo parce que soki akaboli biso religion na ye système na ye ekosi installe na kati abandi nani kobongola biso alongoli biso kozala bayindo akomisi biso bachrétien africain moi tokomi bachrétien ntango tokomi bachrétien tochange bakombo tozwi kombo ya esclavagisme ntango ozongi na mokili ya molimo na kombo wana oke esclavagisme mwaye ozala na temps libre koya kopesa baréalité oyo okuti kuna epai ya bayeyo otiki na mokili ya mosuni eza te tonéglige banzoto ya bandeko na biso bandeko bazalaki cher mpo na biso bandeko oyo bazalaki motuya mpo na biso papa oyo abota yo mama oyo abota yo oyo azalaka na valeur mpo na yo oyo abokolaka yo oyo akolisaki yo oyo atangisaki yo oyo asalaki lelo yo okoma moto papa wana ntango akufi yo moyo okende kotala eza te yo moyo kolobongisa esika ye aza eza te papa namoniki mwana sabote papa na mpe esika mpe ye akendaki lokola ye mpe azwaki bateme lokola ye mpe bakotisaki na kati ya bareligion wana étranger papa nake kokoma mowumbu kuna akomi na difficulté mpona koya kotala lisusu bino bana mpe bakomi na difficulté mpo ete bino bokokende okuta papa aza na valeur papa ayebi ke ngai naza na bowumbu awa mais soki ezalaka bana bazalaka ta kotalaka ngai esika batianga mpona kobomisa te esika oyo batianga ye mais nayebisa bango bokeba bareligion bozosambela wana yango ekomisi biso na mpasi oyo mundele akataki relation wana parce que ayebaki soki kaka tiki relation wana bayindo baobana kosutuka koyeba ete bonzambe tozosambela eza ya biso uta bolimbisi tolingi topesa maloba pa ya ndeko nema mpa kasi na mwa minite moke ndenge nini moto akufi akomi molimo de fait que sango pasteur to moto moko ya mayela ye alingi kadena na chaîne na tombe na ye boni akangi molimo mpo bakolobaka molimo ezongaka na mokili ya molimo me ye akangi be ekulusu me ekangi molimo ndenge nini matondo mingi nde ndombele mutuni ezali kitoko na koyanola on a dévolé ya liboso action nyonso acte nyonso moto apozaka ezalaka spirituel bien ya liboso nano action nyonso acte nyonso moto apozaka ezalaka spirituel ya mibale moto wana ntango azalaki vivant asambelaki nani azalaki mowumbu te na religion wana ya mibale yango wana nde yango ekoya kosala boye meme kaka singa soki ozwi singa soki balobi acte nyonso moto asalaka ezala spirituel soki kaka ozwi singa olingi yango visita ngoloba obotisi molimo nini
ya kokanga ozolanda se kobotisi molimo wana ya kokanga soki ofungoli yango se kofungoli oboti molimo nini ya kofungwama siko ntango bakei na etombo ya esika oyo moto azobimela epai ya mundele ayebi ke aza évadé donc ndenge tokangaka ye ndenge akotaka na religion chrétien ntango akei kuna na mokili ya molimo na biso mpona kosala bowumbu na ye akimi na bowumbu nde akomi kokende komona na epai ya bandeko na ye lokola aza évadé elembo na ye lokola amonani awa il faut awa mpe na mosundi bakanga mpona kuna mpe basala nini bakanga ye Matondo neko mampa malobo mboka bino. Matondo mingi ngunza tolandi bino penza na bokebi. Bon son kasi tokolinga bopesa ba précision. Pamate mayo o biso toyaka koloba yango nde yaka kokombola yango nde yaka kopesa pole. Lelo oyo bayindo bazongeli kokende kopetola esika bandeko na bango bawa bazali. Kasi kobanda likambu pe kozanga kosukisa yango malamu ezali kobebisa ntango bakendaka kuna natunaki moko lobi mibale misatu bouti osala nini seremoni nini osalaki nayebi nanga te tokendaki kaka tolongoli matiti totie bafleur misusu mpe bando tia bacouleur estce biso en tant que baetomemi pole talisa bato nyonso bakobanda kokende cimetière mpona bandeko na bango bawa ntina nango ezali nini mpe nini esengeli basala ntango bazokoma mpe ntango bazopesa mokongo bazonga pamba te eza tourisme te eza esika oyo kelongolaka matiti te ezali esika oyo kesala mbaya motuya mbala mosusu batalisaki bango yango te mpo mingi baza nano na bonzambe ya bapaya naza si teke sango bien pasteur akoteya bango après kilt nde bookele cimetière sala boye donc charge wana ezongeli biso yango na bomoni motuya wana na motunda na banzi elongo bani mpo na bino ntina mpe nini esengeli kosala kuna matondo mingi ndeko mapa motuni ezali malamu me nakolinga nanu yambo na yanola nakolinga nanu mpona toyeba eta nini bayindo sikoyo bazali na yango omoni ndeko mapa meme bino ntango bobanayi kokola okoki koyeba makambo oyo esalamelaki yo na age ya 3 ans 4 ans 5 ans okoki koyeba mokozanga koyeba oyo esalama na inane okoyeba te bamema yo wapi basala yo nini mais na eleko wana ozalaka mpe na makolo ozalaka mpe na maboko ozalaka mpe na monoko melakisi ke mémoire no ezalaki nanu très faible mwa yo yeba koenregistre makambo ezosalama na ngonga wana eza te matondo tozongi sikoyo na mutuna mpona oyeba siko action nini bayindo bazosala lelo oyo bato mingi bakomi na ezaleli ya kokende kotalaka bakoko na bango le 1er août malgré ke bazoteya bango ke laisser les morts atterrer leurs morts mais ndire molimo mo ezolata bayindo azalaka na sentiment kokende kosala nini kokeya matondo bayindo molimo ezolata bayindo ezomema bango lokola mwana moke wana na bomwana aliaki agolomaki mais ye moko mwana banaki koyeba te ke azalaki kolia ayaki kososola yango nsima eza na bandeko mosusu ndenge baolanda émission lelo nde bakomi na age ya kosala nini ya kocomprendre nde esika azali mpasali nini acomprendre eza na bamisusu nanu age na bango ekomi te ke balongo bamema ye bakoko bamema ye na libako akokutana na émission ya ngunza manoka mpona asala nini acomprendre tozotambola na bayindo bongo moni parce que bayindo mundele ndenge akoselaki bango bakomaki babebe penza donc moyindo talaka moyindo aza na niveau ke alati sous-vêtement akitisi pantalon sous-vêtement esala nini ezoreflete kaka ndenge mwana moke azalaka ozomona yango moni akoki kokende lelo apetoli abosani na ye akozela ti mbula wana mpe akosala nini kopetola mais lokola balongo bakoko bamoni ke eloko yango ezali sava totika yango nanu bongo bangunda bachauffe po ete bana oyo balonga na eta ya bana mike ntango bakokola bakocomprendre olie ezala journée moko na ane ekokoma mosusu 6 jours 7 jours na mbula donc na yambo na ingelo totika bango bongo ndenge bazosala nini bakende bongo me biso tosala nini toteya kaka bayindo tokontinue kaka koloba bakokoma na esika oyo bakocomprendre nde na bongo
nini oyo bango baokende kosala mpe esengeli bazalela ndenge nini matondo mingi yambo nanu ndeko na yo oyo bozalaki na koyokana na ye azonga na mokila molimo achangea eta aza na eta moko te na yo soki meme yo oyebeli ye azalaki moto ya mabe mais ntango kaka ye akufi asibi grande formation aza esu na mabe wana te oyo oyebeli ye so ntango yo ozolongwa na ndako na yo mpona okende epai ya ndeko wana ya yambo nanu ezali fosenga bolimbisi po ete mosuni na yo oyo komema yo kuna esalaki bambeba eza na mabe oyo yango esalaki lokola yo ozokende esika oyo eza peto parce que cimetière ezali bisika ya peto bokolanda cimetière oyo ya bamindele ndenge bapetolaka yango parce mindele bazala kokola bayebi ntina eloko baosala biso telema bomwana yango toyebaka te eloko toosala yango bacimetière na biso eza na baforme oyo yango ezali donc ntango yo omipetoli mpona okende kuna pureté spirituelle oyo eza na cimetière yango mpe esengeli kozala na physique nango ngeta donc saint dans un esprit saint ntango yo ozokende kuna ifo yo na kosenga bolimbisi na oyo nyonso yo osalaki ya mabe na mbula mobimba na nzanda mobimba na poso mobimba osengeli yango bolimbisi osala ata 3 jours ya kosenga bolimbisi mpe ozolaka na ozokende kotala ndeko na nga mokolo songolo ye ntango nsima ya mikolo misato nde okei siko kuna ntango ozokende kuna okokende siko na bilembo ya bokoko na biso oyo bakoko na biso basalelaka nzamba na likaso moni eza bilembo parce que bakoko wana bandeko yo okende kotala baliaka nzamba bamelaka nzamba baliaka makaso eza teke ntango yo okende nde bamosusu bakanisaka ntango okobwaka nzamba na likaso baokazaki bakoko bazwi basali nini bamelise te eza elembo ya kolakisa contact ya koyokana ya bino na bango moni eza contact elembo parce que bilembo ezaka très important ndeko na ngai ndeko ndombeli soki bato mosusu baloba te nzambe ezalaka kosengela ye kosambela kaka boye bopona ni mingi mpona ni bakatoliki bazwaka enfant babwaki na kati ya nini mpona batia na kati ya nini na kati ya eglise olie bakotaka kaka basambeli ase ekotaka na kati ya eglise mpona nini bouge ekota na kati ya eglise mpona nini yalona bawile d'olive ekomi kokota mpona nini mobali akouta mosala ye na esengo nyonso me elembo ya liboso kaka mwasi asali ata elembisi ye bisengo nyonso donc elembo ezalaka très important donc ntango bazokende ifo bakende na likaso bakende na nzamba soki bakomi kuna lokola ye mpe akomaki peto ndenge mona bato wana babwaki nzamba babwaki makasu basengi bolimbisi epai ya bandeko wana ntango mosusu ndenge ayaki ye mosusu atambolaki abetaki mabaku kasi na ye mpona na ye kopetola esika na yo ekoma peto na ndenge oyo oyebi ke tozalaka na boyokani na yo na ndenge tofandaki na bino po ete boyokani wana ekatani te tozala na biso kaka yango elembo na ye kopetola nde obandi kosakola soki osilisi kosakola nde olobi siko oposa na yo moni me lokola ndenge azonga na mokila molimo aza lisusu ya yo te akomi ya bato ifo loba potsa oyo boza nao na kati ya libota eza boye tala tokute na bakoko so boye mbula mobimba tokute na baproblème boye yango bino bokendaki kuna boyebi basolution ya baproblème toza na yango boya kosunga biso boya kosalisa biso po ete kimia ezala soki ozoluka intérêt général nde likabo yaka nde motu wana yango batombolaka mais soki ozoluka intérêt personnel nde yango esalaki moye bakoko bapesa eza te parce na musuni boye papa azali papa na yo na musuni boye yaya azali yaya na yo mais ntango azongi na mokila molimo azali yaya ya bato nyonso azali papa ya bato nyonso moni yango moni na lete ezalaka mwana na yo me bomai ntango abotami bomai siko akomi ya leta donc ntango boza na mosuni boye yaya na nga papa na yo mais soki azongi na mokila molimo aza ya tata mokeli matodo ngonza motuna na epesinga ufe pesa mikolo euti koleka ndeko moko aza koprétendre mpe aza spirituel kasi mpo na ye kosambela mutu soki akufi aza kaka mpo na libota wana heureusement bouti koloba yango olanda émission oyo mutu ntango akufi akomi ya bato nyonso donc mutu nyonso esengeli mpe ainvoke esika ndeko wana azali na asira zue yano kasi mpo na koleka na niveau ya deuxième partie na biso ya moto ozongisa maloba na tata Ndombele question directe botalisa biso ngunza ntango moto akufi na nzela na mobembo na mabele oyo ezali ya ye te bakundi mutu wana kasi barekipere suki na manzaka na ye mpo ezonga esika azalelaki ese bokoki kotalisa biso ntina ya bilembo wana
et puis na bomoi na biso boye ndenge nini esengeli kobatela bilembo wana oyo atako moto akufi kasi ezalaki na ntina balongoli yango mpo bazongisa yango esika moto wana azalelaki. Matondo mingi ndeko Mampa na bandi tant tolobi likambo ya bilembo eza très important. Ndeko wana bayebeli ye na kasungulunda. Voilà. Kasi ake kokufa na Équateur. Ngeta. Yambo nanu azalaki mwana ya kasungulu. Sima nango ake kozongela na Équateur. Ndi fika tikeli nzoto. Mais pona kopesa molimo na ye esika il faut bazongisa ye esika oyo yasala nini abotama. Lokola possibilité zate ndi yango bakozwa bilembo ya nzoto na ye bake bazongi yango esika oyo yasala nini abotama. Ngolo bake molimo wana ako vibrer sur deux côtés na esika sala nini abotama na esika oyo batiaki nzoto wana. Matondo mingi. Matondo ngunza sije la kisi penza eze bozindo makasi bandeko balandi bokolimbisa tozo obligé ya kokenda na deuxième partie ya masolo mabiso kasi tokozongela lisusu ngunza manoka tango ngunga ekobeta po bomonike mituna mize mike kasi tozena ndingisa ya koleka yango na mwalo mbango kolandela ngonga etando tomeseni koloba eze penza ngonga pe etando eze talo mingi bo souffrir toleka eteniena kasi tolaki bino tokozonga tokobeta lisusu ekuki ya ngunza manoka po tolobela penza maekani makolekaka na bozongi ya bato to na kufa ya bato. Ngunza manoka touti bongo na mise lelo tango batangisi bana na etelo bakaboli na intelligence moyindo azete moyindo azebe na sagesse po nini moyindo azebe na sagesse masese masapo masolo mais l'intelligence esika mondela keli cellulaire ordinateur yonso bati moto moyindo te. Mais la grande surprise lelo otouti komona na mise eze sagesse était mais intelligence misala ye bankoko basalaki mais po nini eloko wana efandi surtout na élite intellectuelle bato ya mayele historien azali koloba wana bisika kindoki bisika ya bikeko mise eze esika ya masumu ya idolatrie bisika baidolatre nde bakenda malobomboka bi. Matondo mingi ndeko ndombele omoni ntango bozo tuna biso motuna wana ezopesa biso siko pasi parce que tozotala niveau oyo mabele na biso Afrique ezali na niveau oyo bakongolais bazali na makambo yo zoloba depesinga siko pasi ya komona na nyonso wana ndenge yango ezosala. Omoni mundele aza mutu mabe ndele aza mutu mabe ezala bandeko bamekaka mwa moke mosusu kokomela biso na ndenge ya kofinga bafinga na bango kaka nde bafingaka mais bakokomprendre mokolo ekoya mundele aza mutu mabe mundele akomisi biso tina niveau ya koboya nzungu mama na yo alambelaka yo eza grave ndeko ndombele donc mundele akomi na niveau ti ya koboyisa yo nzungu oyo mama na bino alambelaka yo biloko mpona okola bongo okomi kobenga yango nzungu ya kindoki mais soki eza nzungu ya kindoki lokola enesaka yo soki kindoki wana mpe ekotaki pai na yo ndenge nini yokoli okomi ministre okomi premier ministre okomi président okomi ambassadeur okomi technicien okomi PDG okomi kobenga sikoyo esika oyo outaki nzungu oyo elambelaki yo ndeza kindoki tala esika bayindo tosusu bamalédiction bakoko na biso oyo toke komona na mise eza kaka ndenge moko telefone oyo lelo ngunza manoka azosalela yango après 20 ans 10 ans après 20 ans 10 ans ngunza manoka otika telefone okoki kozwa telefone ngunza manoka azosalela okenda yango esika moko osali te yango ekomi mise bato bakoya nsima siècle moko to mibale soki baye batali telefone oyo bafe repere mamo ngunza manoka aza ezali aza kosalela
nzoka nde soki ngunza mandoka mutasalaki telefone yango tango sikoyo yesika wana eke yo pozali technicien lokola likanisi nde nalobaki na ebandeli ntango moto azosala eloko likanisi na ye ezokota na kati ya eloko wana nsima soki yakei likanisi wana ekosala rayon na moto aza ya même domaine donc ngo baki aza na bilembo wana ndenge tozalaka awa ndeko ndombele na kosenga bandeko balandi bosala baeffort ya kolanda meme badessin animé nde bokocomprendre na kati ya dessin animé balobelaka nini makambo tozoloba awa tokei na likambo ya telefone nga na okeka na telefone pande eloko ezomonana moto azosala telefone azosala telefone akutanaki mpe na bakokoso asali boye esimbi te azongisi boye esimbi te asali boye esimbi te alali na butu aloti bayebisi eke ifo ta eloko balamui na ntongo atie boye esimbi te alali na butu so aloki ifo ta banyaya pa telefone esala ebimi invention bato babetelango maboko ndeko wana ti lokola na mokili tozala na ebandeli bokoli mpe bokokisi ndeko wana kufi mais atiki invention na ye oye asalaki ntango azongi na kati ya mokili ya molimo tata mokili alobi bon lokola okokisi mission na yo il faut koma santu ya eloko yo moko osala nini osalaki mpona esala reproduction ekoma ebele mpe bato basala nini basala ona baforme nyonso bato bakanisaki kozala santu kozala saint il faut ozalaka na religion omoni nde bato bakanisaka nzoka nde tata mokili azali technicien ya mokili parce mokili ti ekelamaki mokili ekelamaki na babiographe te babiographe te bafanda mpo basala mokili moto akela mokili eza technicien tata mokili asala mabulu tala ndenge esala na dessin nango na nzete ndenge esala eza na dessin nango il faut ozala technicien moni lelo oyo nzete amanga soki tata mokili asalaka nzete amanga te mbe toliaka manga te sikoyo tokendaka na nzete amanga mpona kobuka tolia mpo nani estce tomoni esika tata mokili asala nzete amanga tomona te biso tosalami kaka na kati ya mokili tomoni bango nzete mais yo esika yo omoni elembo ya koko na yo ozalaka te esika koko na yo asalaki mais ntango okomi esika oyo koko na azalaki ndenge nzete amanga epesaka yo énergie ndenge mpe eloko wana ekosala ekopesa énergie tokenda na nzete amanga mpo nani mpo tobuka manga tolia bon soki eloko tata bakoko na basalaki etikala wana efanda ntango yo okomi pene nango ekosala ekoreflete yo énergie nde yango ezosala bon tokende sikoyo na baétudiant baétudiant mingi chaque jour chaque samedi chaque jeudi chaque lundi na Congo awa babimisaka balite intellectuel babimisaka batechnicien baingénieur banyonso babimaka sikoyo baingénieur nini na kati ya Congo ata moko oyo asali ata eloko asa te parce que boza na référence te oza na source te okosala nini mai nyonso mpona ekende kopandana na source nango esika yango euta mais biso source eza na bamise ezali basource ya baindo eke ntango ozali technicien oke na mise ozala connecté directement na batechnicien oyo basalaka eloko wana biloko nyonso eza na kati ya mise ezali na esprit tekondobeli bandeko oyo balingaka kotia tembe soki oza technicien esika yo ozali soki okomi na kisasa luka sikoyo luka esika religion africaine esali nini ezali topesa yo ndombolo okende sikoyo topesa yo losambo parce que ndombolo nso toyeba te okende yo sikoyo tina mise osalaka visite guidée na kati ya mise ozonga na ndako omona réaction tokati bino te ngunza vraiment esengelaki tokata nazomonake nyonso eza lié na religion nyonso eza lié na spiritualité po ntango olobi source c'est que mpo moyindo akela c'est que fo azongela na biye oyo bakoko na ye bakelaka lelo na musée ntango nazongeli bafoto na kangaki na telefone namoni barubrique protection contre le monde invisible namoni radar mais est-ce que na armée ya lelo mpo tosalela radar na afrique tose bazaka na radar oyo bato ya libanda basali to tose bazaka na radar oyo ya bakoko basalaka namoni la vie quotidienne namoni bibonga asa bakiti tofandelaka ezaka inspiré na style de vie na biso akala namoni la communication namoni même l'architecture rubrique sur l'architecture namoni même le temps la détente les loisirs bakoko na biso bakanisaki yango sikoyo
mutu oyo bengi aleka na musée lobi po lobi akela mais na katikati wana entre musée boyebi wana na kokela bomonisi oyo ya boyebi wana katikati wana azomona eza kaka spiritualité donc c'est que na nyonso élément ya liboso eza spiritualité ngunza ingeta ndeko mampa na kati ya mise tant toke tokuti bato basalaka kuna ingeta so bato basalaka kuna bango basalaka na bango so bato bayeba expliquer bango ina ya eloko na eloko bazana bango ba agent bazana ba agent mais ba agent wana baza ba chrétien voilà ti ba osala wana bayebi ke ezeki kokaka ezala ye moko azoloba ke bato mosusu bamonaka ekeko ye moko mpe ayebi okaka ezaka nini ekeko kaka ayebi okaka bongo mpo na nini ayebi bongo parce que azali na kati ya embriement ya bareligion étranger soki azongaka na religion ya bokoko ndeko wana gardien wana ya biloko ya bokoko azali kapita ya source ya inspiration ya bayindo na banza azali kapita moko ifo azala bien payé parce que sika wana kaka koki koteka mboka bo mpo na nini esalaka ke babelge baya kozwa biloko wana ya bakoko na biso bakende nango eme biloko wana ndenge ekenda na yango mpe afrika ekweya yango ekweya parce que bamema bamémoire mitu bacerveau ya bakoko yango basala nini bakenda nango oyebi ke biloko wana na poto ede bango na makambo ebele lelo europe soki emati ndenge wana emati sur mémoire baafricain et oyo bazongisa est-ce que zonga na vibration nango omoni siko nde problème toza na oyo yango wana mais bandeko na biso kaka oyo tobengaka bapoliticien tobengaka soki banani société civile so nini basalaka débat te mpo na koluka koyeba mpo na nini biloko wana mpe mpo na nini mobutu asengaka yango ezonga ese basalaka débat na bango nyonso ndeko ndombele te tikana toloba bango nyonso ndeko ndombele vision na bango ezala kaka akoma président nakoma premier ministre nakoma président mais esa tanga okoma président ayebi eloko ya osala yazo négligé sika basuki ezali toza na problème très sérieux ndeko mampa très sérieux bangunza baye mais bato baokanisa bangunza bandoki bato baokanisa bangunza bazoli ya bambongo bato baokanisa bangunza baza boye bato mosuku mpona baede ata oede ngunza baede ngunza mpona mosala oyo est vrai parce que mosala tookende mpona kokende kolamusa makanisi ya bato batala vision moko batala ndenge tokodéveloppe mais motu fa tuna yo nakosungo mpona nini nakosala boye mpona nini eza mpasi ndeko ndombe ndeko mampaso na olobi makasi mais bato bakokende kolamusa conscience ya bato ke moto azwi akei tina mise mpona alakisa bato tina eloko oyo koko asali ese moto wana kozala bato oyo basalaka biloko wana te bopusa makanisi na bino soki bato bakomokende tina mise kolakisa bino baevre oyo bakoko basala est ce que bato wana bakozala baincarnation ya bakoko wana te mpona osunga mutu tosunga mosala wana action wana ekende liboso ndeko mapa esalanga pasi action wana ekende liboso ifo azala paster ebi kombe bana baobotama lelo oyo epai ya bayindo baza na badon ya kokela bato bakosunga bango eza banani eza bino biso bato boti bango mais ntango tozolakisa bango nzela te yango bana mingi bakosuka na bagene na badeso de sikoyo bino baza na mikila poto bafana basekaka tala kongo ndenge ekomi nyonso wana ezali président tala kongo ekomi mais ntango banguza baye balobi ke mpona kosilisa babiloko wana ifo tokende biso na nzela moko te bazwi mbongo ya président bazwi mbongo ya boye basali boye donc mutu mpona aloba molama mutu mutu mpo alamusa mutu conseil ifo azwa mbongo ya mutu nde esika problème toza nango yango wana lelo bato baokende kobongisa bacimetière bayebi na bango te bakende baoka ndeti zoba ndeti mwana moke akendeka kobongisa cimetière ayebi ntina te eloko nini yaki kosala mais il faut bato mobimba tata mokele atinda mpona baya kolakisaka bato ti tokendaka boye ezalaka suite ya boye si tokendaka place boye ezalaka suite ya boye siko ntango bato wana baye mais il faut bino bosunga bango bato oyo bazocomprendre makambo moni mais bato bakoma opesa omona mpe moto abengi azopesa mpe condition comment expliquez-vous niveau basesi ya bayindo balimbisa ye mosusu nafingi nanga te mais nalobi kaka qualification comment ya basesi ya bayindo ekomi ntina niveau wana parce que koko na biso asali marteau tomoni ekeko mobimba soki na kati ya mboka bayibi eloko bakeye pa chef de village aka abimisi ekeko wana azwi sete abeti alobi maloba mutu wana esika ye akendaki soki libumu soki lokolo soki mpe nini ekobela ye akoluka bato mpona basalisa ekosimba te ti akoya kozonga place wana mpona kosenga nini
bolimbisi pe kofuta eloko wana soki eloko wana bazwingo batie na cour suprême na biso moyibe eza susu moyibe ekozala lisusu corruption mpe kotikala me bato baokende kotanga balo baza avocat aza boye aza kombele bato deya bakenda koconsilite ekeko wana ese bato wana mpena baza mayele bato wana baza mayele baloba te eza eloko bato basali nzete wana basalaki ekeko wana ese bayindo bakoko na biso basalaka to tata moke soki bakoko bakoma na niveau kosala ekeko wana seke bakotaki na kati ya kontaki na nzete wana ke nzete wana evikwaka na eteni boye ese bayindo baintellectuele soi-disant bata mayele na baloba baza na poto baloba bafrançais mingi baloba bafrançais milai mosusu bakoma oloba kutu na minoko mosusu mindele baloba te bato wana elongi esangi bake kosala baetite wana combien bato bauta poto bayaka basalaka vidiki ide na mise baza te nde mboka ekobonga ndeko mapa toza na problème très sérieux bato nyonso président bato nyonso premier ministre bato nyonso boye mais toza na problème na baoccidentaux il faut tozonga na spiritualité tosenga force ya bakoko na babisa lelo bango basalaki mpona tose libere nano mpona lobi kuna bana na biso batika kolia basuka dendo moni d'après bon bakata so tozwi oyo to remplacer oyo tozwi oyo to remplacer mboka ebongi mundele atikela bino mutu mpe mutu auti na boloko ndeko ndombela atikeli bino ye bokotia sous président Mandela bakanisa ye soki abima aussi za aobongisa Afrique du Sud ebonga matondo bandeko balandi tokolikia banso tomoni mpenza lolenge kani ngunza baleli babimisi pinzoli bapesi ndakisa ya ekeko oyo esimbaki justice na ntango ya bankoko sete bakobete soko ozwi eloko te soko yo oyibi eloko te ekosala yo eloko te kasi soko ozwaki eloko ya bato nde kokumbela yo pasi lelo tozali na bato boni bazali kokreve na prison ya makala sans dossier bayebi likambo te tozali na bato boni lelo bakenda na se ya mabele mabota bango bazali kosouffrir bayebi likambo te justice condamné bango élite intellectuelle bametre avocat bakolataka robe mvwela lokola banengwa mpo bakosa malamu bazali kokondane bato inutilement mais soko tozongaki na bokoko etando ezali mpenza ngonga tokolikia masolo ye tobandi lelo bopesela biso ntango tolobi bosilikaka te AVC ekomi bato bakomi na problème ya tension bolandaka biso sans parti pris et sans tendance ndeko mampa ya mbo topesa ngunza maloba ya bokabwani toyebi te toutaki na bino elongo mwa liloba na bandeko bazali kolanda biso matondo mingi en tout cas tokosilisa émission on a pasi mingi na motema pasi pende ezali bandeko mpe tolaki bino deuxième partie émission ekozala bo réagir lelo kaka nsima ya passage ya musée nde naye komona biye biso tomonaka omona moko asali tracteur omona moko asali groupe électrogène omona moko eza babiloko tokoki kosepelaka nango te puisque l'invention chez l'africain foisonné ndenge balobaka tokoki kozalaka na bainvention moko te donc esengeli tozala groupe moko ya bato basali boye mais po tokóma na niveau wana contact ezali kaka moko relation ezali kaka moko toyeba esika nini toutaki po toyeba esika nini tozali kokende donc pasi mingi mpe susi mingi na motema tokokoka susu te ngudza bozwa maloba pamba te pasi ezali makasi matondo mingi ndeko mampa matondo lisusu ndeko ndombele nakoya lisusu epai na biso na ndenge midaki na ndako ya bayindo oyo bayindo bakomi kokalifie yango tozwaka mbongo parti par là tozongisaka parti par là bakoko beti mosala oyo tozosala yango toye na etando boye mpona toluka ye mosusu végétarien mais soki toye mpona kolakisa bayindo ete tozongela bokoko na biso moto ekosala ete bayindo bakwa kobika bokoko na biso moto ekosala boye tozoteya oyo ezali bosolo oyo ntango nyonso ntango mosusu bakulutu na biso ya kala bazwaka ntango te ya kosala yango ntango mosusu biso tozalaki te lelo oyo tobanda totelema mpona toteya lisusu bokoko tolingai kozala mosusu biso wana tolingai kozala baartisan ya kosala bisalelo oyo bayindo bakobika mais lelo oyo tose retrouve
balobi ke te bangunza botelema bolamusa lisusu parce que nga nasukisiki ngunza te to biso tosukisiki ngunza te bangunza ya liboso basala nini bazalaki me bamemaki makanisi na bango wapi po ete lelo esu biso tokakoya nde na koloba na bandeko balandi bolandaka biso na bokebi bolongolaka bafoi interne na bino boza nango na mitema wana mikundi oyo mindele babebisa nazo repete bolongola yango ta eza grave mpona biso bayindo mindele bazotia poto bazolinga te tosangana yango ekomi so bamoni tension moko ezangi na kati ya Congo RDC kaka RDC problème toza na RDC parce que ezali mboka oyo ekosala nini oyo ekoningisa Afrique mobimba nde RDC ezali mboka oyo ebimisaka grand prophète Fumukimbangu RDC oyo moni RDC nde yango Fumukimbangu atindi bangunza baya kolamusa conscience ya bato ngonga esi ekokaki na biteni nyonso tosali esengeli bayindo bakokolamuka bolongola basentiment na bino wana o bapesaki mbongo o batiaki boye o bazosala boye mpona komikumisa o bolongola yango parce que ntango baprofeti bayaka ezalaka baaventure kaka ezalaka maseki kaka soki totiki mokili oyo totiki bayindo boye encore 50 ans mpona bayindo bazwa esusu lobiko nde pasi toza nango yango wana moni nde pasi toza nango yango wana bateka bakoko na biso basala misala ya makasi bakufa butu na moi nde lelo esu totala soki totiki bayindo na niveau oyo bayindo bakosuka na lolenge nini tata mokili abima lisusu kati na bayindo mokili ya molimo etika bayindo biso mokili ya molimo etiki bayindo mepasi moni en tout cas bandeko bolongola na makanisi na bino boza na droit ya kosala baerreur mpe bomérite te bilakeli epa na biso bangunza po ete tozwa babilakeli ebele eza ngonga esali tose périfie mpo tokóma mpe totolanda nzela lobiko mise nationale kokufa kokende na cimetière ezali sujet moko na bandi mbala nsima tokosala baeffort ata na bamoyen mike tozalaka na yango mpona boya esu todéveloppe yango esunga bandeko oyo bazali kolanda nde bongo tokosenga boye memi tokolinga tosala memi conférence de débat entre biso na baagent oyo basalaka na nini na musée parce que akoki kozala un mosu aza garde ko garde ya eloko me ayebi eloko ye azogarde moni akoki koya mpe kokotisa mundele moko na kati azwi rayon wana mingi bazwa yango bakenda nango na barayon ya ndenge wana eza esika oyo bakokotisa mutu n'importe qui bakotisa te wana ezali esika armoire ya bayindo ezali esika source ya bayindo ezali eza esika te ya kokotisa n'importe qui bango bayebi ntina nango te ifo tolakisa bango ntina na yango matondo bandeko balandi tobendi mpenza suka ya manaka ye kasi to mituna ata bayindo ye bazali na mikili ya poto bozali na bamize esusu ye babuka bagratte ciel ya bayindo tolobi bien bagratte ciel ya bayindo bakumba na mikili ya poto moyindo ayebi kokota na mise te mpo ya moyindo manger baiser et boire bangunza bayei ozali koyoka ozali kobeta ntembe olandaka ngunza manoka olandaka bayindo bolamuka olandaka manaka ye tokosalaka au nom de la foi te tango ye eze tango tosimbana bonzambe ezalaka importe te bankoko babiso bayebaka nzambe tosuki mpenza boye mpo ya mokolo mwa lelo tolobi kimia ya Fumukimbangu balongo mpe bankoko ezala o mabota mabino tokutani na masolo mbala elandi matondomi